balanda kayo pona lipa balanda yo pona mbisi rumba ondele na mukiliti ya solo foi cair madoka mtabeta guitare wana oui yangu na yoki bate na lobi yangu guitare aussi na yokangu les frères Kanye Madoka Mtabeti. Deuxième album, na travaillé na Olivier Chimanga. C'est son nom frère. Son a yoka qui musique à Kofi Lelo. C'est grâce à bien donc. Donc tu as côté pas Kofi yo la na yeka. Avant mais vraiment Zaki fan club na yé numéro je dirais 0. Di fasa ndo yembela ibando se pelisa ngai. So ngapi na koma kisiko na orchestre ça qui amukie na mnoza sko babia. Ils ont demandé à Mokili, ils ont dit papa faut nazala ngai. Parce que déjà bata Mokili baza bandoki donc c'est que Kofi abala mwana ya sert na bus église donc c'est donc c'est l'église. En réalité Kofi c'est mon bon frère. Oui. Parce que moi si naye moi na sert na ngai. Différence c'est ça bango ba yembili moi si neti Kofi yembili alia moi si naye. Nga na yembili ga nzambo asali kolona se. Et lui, il a dit à Mwana. Pour ça, il faut un accompagnement il y a 2 temps. Na yembi, car à 2 temps. So il fallait bâtir yembi il y a 2 temps. Kolwa motuya, bango bawanga na yo, babimisi bala passe, bate mo panzi. Papa, ngana yo toza awa, nazo leka émission na yo. Pasteur mona le, qui tu ngana fandela motumote oyo a sala musique pour fandela fandela. Qui tu on a fandé l'avant et brigade peut-être vendre mais si quoi on a 8 ans aux alana le frère Michel Bakenda na le pasteur Henri Papa tout ça na pasteur Henri Papa ce qu'on dit basika ouais c'est yo kozala susu nzambe na yembi yo zanzambe yo kozala nzambe seko na seko tout ça nzura Natelo Wanzemo. Ngamoga. Nzamim da sala. Merci. Félicitations. Mbote. ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya venir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa ke ne ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabisike ebele pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba,
chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Jongade weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djomaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bonjour, excellents fidèles internautes et téléspectateurs. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. Je suis dans la joie de vous accueillir au travers de cette émission Culture Info qui reçoit pour vous les artistes et musiciens et toutes les personnalités connues de notre pays. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un artiste, mais c'est un homme, le Dieu, un chanteur de l'Éternel. Il s'appelle Guilherme Mayassi, qui est venu nous visiter, bien sûr, avec déjà un album qui est sur le marché des disques, mais aussi nous annoncer 2 singles. Le premier qu'il a réalisé avec le pasteur Henri Papa Moulaja, et le deuxième avec le frère Michel Bakenda. Nous aurons tous les détails possibles dans cette émission. Bien sûr, l'homme de Dieu et chanteur de l'Éternel, Guilherme Mayassi, qui nous vient bien sûr de l'Angola. Bande très bien par rapport à Moussala Salarian Nzambe. Oui, papa. Mbote. Mbote Nayo. Bonne santé. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Tu es bien, hein? Bienvenue. Hein? Merci, Nassel Peli. Natala plateau Kana Musika. Et l'opportunité de Samuel Bengaï. N'a pas moli Nzambe. La grâce de Dieu est là. Alors, depuis quand on a quitté? Depuis jeudi dernier, on a déjà na Kinshasa. Ok. Ouais. Alors, c'est le cas. Où mettez une semaine? Ouais, c'est une semaine de l'eau. Hein? Une semaine de l'eau. C'est une semaine. Donc, tu as une semaine, vous avez mis ça dans le bélia. Salut déjà. Bon, tu as déjà prêt, déjà bien préparé. Donc, on se tenté. Ah ouais. Ça va. Ça va. Vaille qui nous vaille. Vaille qui nous vaille. Vaille qui nous vaille. Donc, ça va un peu. Ça va un peu. On a pas Covid, on a dit que l'église, mon boulot. Oui, l'église, les autres fonctionnaient, mais elle va diminuer car moins nombre de personnes. Puis,
qui nous donne des acquis avant. Mais ça va, Dieu nous a la faveur, la grâce, toujours évoluer. Alors, le ministère qui va implanter en Angola, au reproche à ministère, je n'ai pas compris la question. On évoluera plus en Angola. Bon, parce que y a un ministère, côté d'un ministère, mais en Angola, il y a un Nazo qui évolué en Angola, Awapi Nazo qui évolué, en France, Nazo qui évolué, partout Nazo qui évolué. Mais la base en Angola, c'est qu'on vend des mines. Toute la famille, ils ont une famille à papa, maman, ils sont en Angola. Mais les Botananga, ils sont en France. D'accord. Précisément à Limoges. Moussala Nzambe ont évolué dans lingela et kendela. Donc toujours forcé parce que ce que forcé et tout ça là ce qui biso. Donc ngai personnellement, je parle de moi, na préféré na sala au Nzambe lingala sala. Donc ndenge kendela là jusque là non mona que ça veut dire évoluer. Au bani ministère on est quand et puis ndenge nini. Bon ministère ngande na bandela eza moi muke compliqué. OK. Compliqué dans le sens que avant Nazaki vraiment Nazaki focalisé sur le football. D'accord. À la base, Nazaki ndengwana. Mais après, musique y a quartier. On entend na Kinshasa bien sûr. Musique y a quartier. Nazaki même pas intéressé dans moi. Baninga bazaki intéressé dans la musique. On a plus dans l'orchestre moko. Si je me rappelle bien, Zaki Nouvelle Harmonie. Ok. Est-ce que bando ko évoluer pour voir bien donga? Ah oui. Dans la musique à Mokili. Ouais, musique à Mokili. Parce que baninga ba komaki ko intéressé nga plutôt que na ba répétition ningi zalaki. Mais par contre, nga Zaki mingi pena mboka ya sport, ya football et tout. Il y a un jour na kende na talindi bando les caméras Zaki n'anga intéressé té. Où na quartier? Na quartier 13. Nanjili. Voilà. Quartier 13. Et que sa Nouvelle Harmonie. Ce que je me suis dit, na venu na biso matanga mo izaki wana. Matanga izaki wana ba groupe ya Dewey. Ba yemba na matanga wana. Je tamba yemba azo ka somoko ezobima. En fait, ndé na chorale batel maraboy. Parce que la personne qui chantait zaki na si ma pena batu nyonso. Azo mona na te me voir am te yokana. So tema vonge na ezabando zaki toko makasi. Na tuni baninga muto yemba wana ba dukasi yona ndé ba bien ndongati. Ok. Ah, yeah. Babolo baye wana so à partir wana na jusqu'au posa ya okende rotala ye partout en l'air oyemba. Na Dewey na ke panda andemba mo Dewey mo Nouvelle Harmonie. Donc so je me suis maboké répétition Dewey mon azate na Dewey. Oh les là za dan na Nouvelle Harmonie. Oh. Bolandi na Nouvelle Harmonie. Je me suis dit que Nouvelle Harmonie, azate Dewey, tout le monde l'a dit, ça n'a pas fanatique naï. Bon, je dirais même ceux qui les lots entre guillemets sont naïs bon, qu'on y a peut-être trop dit mais sont naïs qui musique à Kofi les lots, c'est grâce à va bien donc. Donc à côté pas Kofi yo la naïe. Avant mais vraiment azaki fan club naïe numéro je dirais 0. Ah ouais. Donc ça dit face à ndo yembela ibando se pelisa ngai. So ngapi na koma kisiko na orchestre tout ça qui am qui na comme nos asko babia. Le vocal n'est tout, on a demandé interprétant. Oh oui. Na comme est-ce qu'on a posé ça wana? Or ils ont organisé Zélande Zamba ndeko taillé yo mali meti ami mangani nazali. Est-ce que yo mo sur la pena babé de son vivant pas yebake na fa non na tikala ozwa chance wana te ya solana ye nandingi ko kufa. Ah ouais. Na tikala ozwa chance wana te. Alors yo mo sukuta mo ba ko landa babia goût musique côté lio. On est au cas c'est intéressant que en premier pour nous travailler. Orchestre tant on a commis ko yemba to ça le groupe na biso moko. D'accord. Ba jeune. OK. Biso moko. Kananjili. Tant la romi ko yemba mama nanga asepele po mambo ya nzambe bika wa mama na biso. Asepele tamona mo nanga so ko mnanzelo ni tsaobeba. Nde ba longole nga na Kinshasa ba mona Angola. Et pas maman. Pour maman so za yena Angola. D'accord. Na tikele na ba kokobar. Ni sale que non fona longwa na maman Angola. Ni la kende ko Angola. Bon pour ça ngoma ekusango bonheur okende. Parce que moi succès bandé aux la pena à l'époque. Déjà à l'époque ba voir likolo ba manda chante ba en tout cas l'angile les arabango. Ba kangara penza bakanga pena commune biso angile wana. Parce que sur ça ba voana ezali on dirait en plaire moi bandé aux makasi. Alors, tu as bando KNDP et puis nazaki benet leader déjà groupe Nabiso, tu répéteras pas Nabiso,
groupe vous avez na banane ou babima pelelo bomisa batete bat ba mi o de tavana bango zeni ba Chani Mangoma. OK soliste azai pa ya King Kester bango to bayina bango presque série moko yekuna ba guitare ba muyaga ibinta ba na wenza sisi bilo mwandi mwa chango ba film moko ouais voilà basinga goudir oui na ba na linzanza ba gumbi boy donc voilà bango to banda ko évoluer na bango ensemble et puis il y a ça toujours côté wana mais nganza masala en faveur na yina ngai en Angola ce que ça nous continuons parce que maman j'ai contre Marambongo OK pembe na c'était facile de continuer encore le même chemin même pas quand on a comme Angola na koyemba nyonso na tika on a balé na koyemba tout etikaki après au fur et à mesure pour na zonga na kota ce qu'on m'a manzambe zaki si je me rappelle bien l'église à Chapelle de la Victoire. OK ezalaki na décembre moko na bossa na né un frère Massampu to nos aninda ko moko once ko na comme déjà ko évoluer na ndenge na nga ba ko coopérer ko sala mambebele bele ko teka et tout to mo aninda ko moko ezalaki ko na décembre je me rappelle na bossa ni faisait na 2006 ouais décembre en fait 2006 pour 2007 voilà et c'est dans notre église tokeni ko collection réveillon tokena ye tokomi na réveillon ndeza ki non bato ba ko yembe ko kumisa nzambe ko yemba nzembo nde babali na ko yembela nzembo na nzambe moko no yembela nzembo na nzambe moko ngabe na telemi beaucoup de volonté te ami wana tsinga non mais non faut yemba bien ke yemba ndé ko hésiter si yemo kwa leka na ndenge na ye pesi kombo nanga OK ngako na s'attendait même pas ina yeba ko teka pesi nga kombo ma grande surprise ba benga mbamo que non frère Mayasi aya yemba Nathalie mais pourquoi ça ni wana mais non ke yemba si la matina ke yemba nzembo ya foi mbuta na yeba nzembo ya kobombani wapi papa nanga nakoluka yo bututo moi na nzembo wana na yemba ngo tellement moi bien bato ba sepela parce que sali ki na le temps tozalaki pe na ba ndemusu ba nasamba kuna nti papa langa papa Jean abina mais tozala na yo comment se fait ko yemba bien boye au fin grâce à boyeka na ndako na c'est non na zata ngo sukate ne par là assistance banzo ya no ya na groupe Andi na ngenda ko intégrer groupe ya Chapelle de la Victoire. Ah ouais. Chapelle de la Victoire c'est église amenene à Kinshasa. Mais extension ya Angola ndé sika yo. Oui. Obongola ki motema. Ko bongola motema c'est trop dur. Na yebe ja osambela mambanzambe mais ko kota ce qu'on a groupe nando yemba ce qu'on pona mambanzambe. Ya bandela ko mana kata Chapelle de la Victoire. Na osulu batem kuna. Non, baptême na Zoula déjà à Kinshasa. Na église. Na comité presbytérien na quartier 3. Donc on va téléphone à maman. Ouais, na comité presbytérien na Chapelle de la Victoire. Non, mais j'étais déjà délivré. Oh. Autre musique à Mukili. Non, mais musique pasteur, pardon. Musique à Mukili, c'est non ça les amis musique à Mukili. Oyo penza t'es zeka juste loisir. Loisir kaka ko sepela koyemba. Donc tendance ça mais ça pendant musique à Mukili ndenge. Oui, mais parce que déjà Babé Sudoké n'est pas dans d'autres termes, ça y est dans des way il peut s'en manzambe. Donc ce que na le deux chemins où ya zaki nango, na télémé ce qu'on a moko. Ah ouais. Donc voilà. Très bien, il s'appelle frère Guilherme Mayasi, donc je pense te redécouvrir, je crois, au début te découvrir ma capacité artistique en live dans cette émission Culture Info. Mais depuis on a au bout de 2006 déjà. Oui. Tilelo ou Tikala. Au son grâce au mot qu'il était. Depuis 2006 na kota na groupe Chapelle. Tilelo na Tikala ga makolo na katwa. Oyemba na groupe Chapelle. Non na groupe Chapelle mais nazo ko évoluer sikoyo en solo. En solo. Ok. Oui. Au sein groupe na. Groupe ezali oui. Très bien. Merci. Alors permettez tout à moi à ta maman morceau moi au sein bien. Il n'y a pas de souci. Au sein là bien. Na pour le nzembo to. Bon, on la bisoka. Yanga on la bisoka. Tu le titre na ngoro. Nayebaki Yesu te, yepayelaki na ye ngate o,
kasi bato ayelaki bandimelaki ye te kasi bato ayelaki barejetaki Yesu oyo pasi mosali malamu bandima ye jamais na mboka na ye bandima ye jamais a Yesu yaya balandaka yo pona lipa balanda yo pona mbisi balanda yo pona lipa solo ezalaki pona mbisi kasi mokolo ya motuya bango bawanga na yo babimisi balabase batie mopanzi bagangi makasi crucifié Jésus laissez Barabbas crucifié Jésus laissez Barabbas mokili mawa te Nzambe solo mokili mawa te babosani bolamu nyonso yosalela bango na mabota na bango bikisaki babele na mabota na bango monisaki bavegle na mabota na bango tambwisaki bakoka mokili pasi ngai nalanda Yesu oyo namona te nde nayoka se na sango obikisa babeli osekwisa bakufi oza na nguya ya lisekwa yango ngai nalanda yo bomoi ezali epai na yo naye na fami na ngai obikisa biso naye na logilagila nobikisa beligigila na mayasi yesengo na moto yo ndimi nanamoni te mpo weliki ezali se ya kozwa na kombo na Yesu oya ngai yango yo bondima na ngai yango yo ata lelo nazangi yo kopambola ngai ata lelo nazwi te yo kotombola ngai Yesu yo yaya naye na nzoto na ngai naye na mongongo pesanga naye na loyembo na ngai tina makolo na yo nalobi ya ngai yango yo abele atumbelaki yo mbeka balayamba atumbela yo mbeka eli atumbela yo mbeka ai mpe mayasi na ye na bonzeli yo loyembo na ngai abele atumbelaki yo mbeka balayamba atumbela yo mbeka eli atumbela yo mbeka ngai mpe mayasi na ye na bonzeli yo loyembo na ngai moninga ya yo ezali wapi ya ngai yango yo ya ngai ya ndeko na ngai ya yo ezali wapi ya ya Frank Stimai ya yo ezali wapi ya ngai yango yo ya ngai yango yo. Merci beaucoup. Vous êtes merci. Frère Guilherme. Dans ce cas, devant mais aussi ça va bien non. Oui, c'est bon moi na yo kanga nyoko mababe. Et puis na rumba na yo. Il rumba on dirait la mokiliti. Ya solo. Ah, mais après surtout que ndeti ngama moya ya mokili wana. Terme wana ngana utiliser na ngamote. Ah bon? C'est que na bon on a bien été. Papa. Ngana yo toza awa nazo leka na émission na yo. Pasteur mona le kiti ngana fandela mutu monte oyo a sala musique pour fandela fandela. Kiti ona fandela. Avant et brigade mteto vanda. Mais sikoyo. Ce qui c'est réellement ezaka mamba mukili. Brigade sura fanda ki awa singa fanda bango fanda kiti oyo. So sina kotena brigade ngana ko père brigade motete. Poza démon. C'est un frère, c'est mon frère. Et là, il y a ngana brigade, ngana bandiko ba samedi profane, ezaka ba texte na biso, parole na biso ba yembela bolingo ya mwasi na mobali, ba yembeli mukili, ba yembeli batu, zo yembela nzambe. Et là mon papa. Par contre na tu ba no balata. Et lambo na la tu balata ngoti. Kitaro ndiko na zo beta wana.
Et comment tu l'appelles dans ce monde? Guitare, mon papa, studio na kota kiwana, l'album na wa liboso mutabeti lenga rythme ozo kana mutabeti yango les frères Kayen Madoka. Ah, mutabeta guitare wana? Oui. Yango na yoki bate. Na lobi yango wa guitare aussi na yokango. Les frères Kayen Madoka mutabeti. Deuxième album, na travaillé na Olivier Chimanga. C'est son frère. Chimanga za beau frère nanga. Si vous avez dit que Chimanga c'est un bala démon. C'est son frère. Voilà. Mais c'est pas bien. Non, c'est bien. C'est bien parce que... Non, non, mais je sais pas pourquoi il faut pas critiquer. Il y a grâce. Grâce na sima ya ndeko na yekola. Leo na maintenant comme sans Zambie. Pour avoir na zalango. Et ça gravité, mais je pense que na sentiment to na kibolengi ya kibomoto. Na pas OK, donc c'est mon là ko taper porte. Si on a bêti na 10 orchestres à na Congo, je pense pas que tous les 10 borbo yangai. Attends mon quoi pas mbazongai. Mais na se concentrer na mambo Nzambe. Je sais pas pour le comment Nzambe c'est okuti makambo ya Nzambe ozoloba. Dès que ça tombe bien ndenge na CP na po yozana kwa mwande ni le Simon Ndambo yesa na bien. Ya solo. Hizo ndi mano batamokili. Babuso boya. Papa fona zalangai. Fona zalanga. Maman ya Alia. La sœur maman Alia. Maman Aboti. Maman Aboti, maman Alia. OK. Maman Aboti, c'est ma sœur de l'église. OK. Tout semble l'année na poto. OK. Tout semble l'année église moko. Maman prophétesse na biso il y a église. Parce que ce qui déjà batamukili baza bandoki donc c'est que Kofi abala mwana il y a sœur na biso église donc c'est bandoki. Donc en réalité Kofi c'est mon bon frère. Oui. Parce que moi sinaye moi na sœur na nga église donc c'est mon beau frère. Nga ba différence wana ya yazandoki. Différence c'est ça bango ba yembili mwasi neti Kofi yembili Alia moi sinaye. Bon Alia excusez pour notre mais maman Alia moi sinaye nga na yembili ga nzambo asali kolona se. Et le kabuli bisoga ya mwana. OK. Parce que banze musuto frère ko bando beta accompagnement il y a 2 temps. Na yembi car 2 temps wana. So bazu fali ba tie yembi ko ya 2 temps wana. Le différence non ka ya différence on a mon na ko sala mo penalty. Mais écoutez musique chrétienne on a ko kinendene pour na mono zumo temps c'est vrai que une semaine les amis ngité. Oui. Mais na moi une semaine ngwana. Lecture nous sali sur la musique chrétienne. Bon, dans le temps, il y a courtoyer pena ba musicien trotté, mais du moins dans le temps aux alana le frère Michel Bakenda. Na le pasteur Henri Papa. Déjà baza batumi balé oyo na lingaka. Moi dans le temps à était le frère José Nzita. C'est un frère qui était en tout cas dans ce pelani makas dans une temps vu que t'es un moukier mais son nzambo c'est grâce d'accord donc ceux qui n'ont pas séqué dans la langue les actes des occasions bien moi ma monnaie ça on peut que ça m'a Nzambe voilà donc mais la musique parce que aujourd'hui il faut dire la vérité hein ngaïté mais ils ont dit que toujours le membre des Otambola la musique chrétienne est beaucoup critiquée aussi oui et vient à comporter la musique yango deuxièmement ba texte musique quand la tobaki banzembo ya frère Matou Samuel album wakala tout le monde yemba ngwa ti 10 albums banze mon news du début jusqu'à la fin il y a frère Patrice pareil il y a papa na biso de ningonde il y a libino lelo elimi lelo esili lelo bon bisi ba texte te bino mo boto yema musique yango beaucoup me suyer c'est cause on a même lecture que batu wana ça bon moi je dirais peut-être que en fait kosilaté ils ont la grâce pour ça bien que baza suna en plaire baza non bosoté ba mikolo na biso wana mais banze motikali pour mais ça grâce mais bino ba jeune bosa banze motikala té non netingani na za boye je n'ai habité soki
album mais en sur yo kiango o comprendre que banzembo déjà bien parce que et l'autre question de tout nanga dans fandana mon bien aimé Christian Kake to sola nae a posé une question mais qu'est-ce qui se passe parce que l'album o yanga yango yo du début jusqu'à la fin il y a des belles mélodies la composition est bien mais ni ne ça là que o matate o yo quand bebo mukimo bimba est-ce que ça manque à promotion tonini parce qu'on a moi se poser des questions habité soki il faut karaboyer soko bondela to bondela promotion to zanayo nini siko na habité pour karabaté vous avez na mingi est-ce que zana comme vieux na moko mon vieux azana ya en France il y a Fleury Fleury mamenga epsinga jour mususu yakana memayo pas mère moko na asukura on aime tellement bien banzembo za tellement bien profondeur ya banzembo zali mais comment ça la qui était habillé yana que sokola les gens ont pour amuser la galerie mais nga asuka la na conclusion à ce moment là que ezama manzambe son nzambe sepeli po so tozonga na bible yesu tanga kufaki bato balingaki te tanga akufi tanga sekui bato balingaki te ke yesu bato bayebaka sekui ndimo isa ngate bato bayebaka sekui non bato babomaki ye balingaki babomba pe secret po so bakomprendre ka sekui engai kosala bango neti soni mais le quoi nzamba lingai bato nyonso bayeba na yo nanga leo tebaka yesu asekwa basala ni affiche ni promotion ya yesu ndenga sekwaki rien du tout mais lelo nga na tebi yesu asekwa donc on comprend que ça n'a pas volonté ya nzambe lingaki bato bayeba donc appelle lelo boy atana sali nyonso so nzambe ko bible bito kumisa na circonstance nyonso donc ceux qui na sali et que le gars la netingai ceux qui 1000 personnes déjà baleki na YouTube nanga batalinga pour moi ça suffit déjà dans ça la carrière solo ou la musique religieuse non pour un bon frère Guilhem toujours connaté ah bon il y a deux générations dans une question d'accord génération Liboso on attend lieu 3 personnes frère Patrice pasteur de Ningonde comme pasteur pasteur Patrice pas comme pasteur pasteur de Ningonde frère Matou Samuel najuka bango comme échantillon nakoma no yembelo awa banzemo na bango oyakala ensemble bando bota biso to bono yemba donc guitare betia wa to ça les forte mais si on a super échantillon il y a bino bat boye lelo génération lelo nzembe robima oyeba nzembe bimi ça n'est succès il y a danger 6 mois isebele nie est-ce que ça a succès nzambe et là comme je suis ça la simbi pe moi eloko bombo simbi moi biloko te par exemple ben en tout cas na mieux placé pour confirmer ce qui est aussi biloko en tout cas na mieux placé mais par contre déjà succès na bango première des choses so na yebi bémol mo na go baksa à l'époque ba chaîne ezali na mobilité si je ne me trompe pas même qu'à l'époque ba chaîne ezali tika moko OZRT à l'époque déjà façon moko ya aider bango ba bima makasi lelo to komi ebele et à l'époque internet ezalaki te oyebeke bina filé ba bimi na période ba chaîne ezebele parce que comme ma grâce grâce à la musique chrétienne à la musique mokile papa tout est grâce tout est grâce passer à Tom Zabaki tout est grâce même Fali ça lelo c'est la grâce de Dieu Fali sera à côté studio à qui à Lali quand on l'a mouillé t'aimes ta la mouka ponga na Fali na la mouka non nous avons dans ça la grâce ninga lalaki pour la mouka oza responsable tout directeur ya chaîne oyo tant que dans l'anda kuso Lali je parie fort que ba qui na Lali na Afrique Info au Bosana donc so la mouki nzambe comme ta la musio donc nous sommes en banzambe. Très bien, je pense. Il est un message notre invité, c'est très bien. On va prendre le deuxième titre. Pour te mettre un peu pour respirer, tout c'est le comment détente. Toki 6e titre, Yanga Yangoyo. Il y a l'album Yanga Yangoyo. Très bel album, mais oui, demandez-moi Kala. Oui, mais moi Kala. On va en parler tout à l'heure. Tout ce qu'on est. Tout la deuxième chanson, Oyo, tout ça n'a pasteur Henri Papa. Ah, oh, ce qu'on dit, Bassika. Ouais, Sika. D'accord, on y va.
pasi ata na ntango ya bisengo natalelaka kaka oyo ngai se Yesu ata na ntango ya pasi ata na ntango ya bisengo natalelaka kaka oyo ngai se Yesu ata batenga likolo yetumbelo nakoki kozika te omwana pato ya kufa na plasi na nga azali se awa esi basimbeli nga mabanga balingi babomanga soki olobi te nakoti nakunda na beleli yango natalela nani ye natalela Yesu kolo na nyonso natalela Yesu maître ya circonstance natalela Yesu kolo na nyonso natalela Yesu maître ya circonstance. Oh yes. Ata bitumbeleki makasi nayebi te nabenga nani ye natalelaka se yo se Yesu ata nakomi na suka o nayebi te naluka epai na nani miso na nga likolo nataleli se Yesu ata minganga balembi yo balobi esili ekomi na suka ya ngai natalelaka se amoningo ya kosaka te elombe ya bitumba nyonso Yesu na ngai ya tango nyonso ya yo natalela Yesu kolo na nyonso natalela Yesu maître ya circonstance natalela Yesu kolo na nyonso natalela Yesu maître ya circonstance. Merci beaucoup. Ah mais très belle chanson hein. Merci. Ah, voix frère Boyana Pasteur. Ah, voix ils ont ngana senti ya ina. Na mon place il faut chaque voix. Vous comprenez oui. On a pas style na donc bravo. Autour la chaîne YouTube na yo. Oui, Zali. OK, ça la biso bien. Mais aujourd'hui quand même au sa lecture nini. Tant tout nous on a tout tonné ah frère to pasteur. Pas chantre tout comme pasteur. Non, vraiment Nazaka frère chantre de l'Éternel. Bon, après appel en Zambé, ceux qui nous ont salué appel au quoi qu'on résistait, au côté mais l'appel en Zambé. Mais moi je pense que nous avons mené à Salanga faveur. Pour déjà à la base Naza moi timide. OK. Nga koyemba boyina koyemba so tinga libosa bat na bando koloba. Moi komi ko be. Mais koyemba so tinga libosa bat bebele. Na koyemba. Mais koloba vena boye. Azala moi du mal. Mais après Moïse pas alaka mutali kokoma. Nzambe be abengaki abise pe na kokati. Mais nzambe apesa kika makasi akendaki ya lobaki. Nzambe so abengi yo. Donc on a évité bateau ba frère au bazaki ba musicien, plutôt ba chanteur chrétien, dès le ba pasteur, ceux qui appellent en Zambé, to eza ba sentiment na bango. Parce que moi je suis par sentiment, sentiment mo à côté des arabiens. Il y a des pasteurs aussi, ouais bon ça na bango. Il y a des pasteurs ba qu'on peut ko yemba. Oui, ba minoritaire. Oui, mais c'est parce que Botimbeli Mabonza. Bon, sur par exemple, OK, par exemple la Arche de Noé, na groupe nayo, bokei bo prester tout ça. Bon, na sur kilt quand même enveloppe mo za la gentiment réservé pour le transport na bino, moi mai tout ça. Ba opé ça bino mais les autres ko bondre bo misu la bino mo Mabonza. Ah bon? De comme quoi double cop. On a ce que c'est qu'il faut question on est gros à la mienne na frère au bazaki koyemba ndi ba komi ba pasteur bon on ba rosa na luka pasteur Henri papa galatena na luka ye pasteur papa na si a ozape na ba raison européen yo ya oza ba raison vraiment valable européen yo mais parce que ya outi ya ça il chante les lois oui ça toujours chante mais a commis pasteur je crois si je me trompe pas le frère Moïse m'a tout un peu on dirait a combien pasteur hein
soit évangéliste ou pasteur, si je ne me trompe pas. Oui. Mais aussi, pasteur Moïse Mbi comme pasteur. Oui. Mike Kalamba ici, il n'est pas comme pasteur. De base, moi, je papa n'a déjà frère Baptiste. Église déjà église. Pasteur. Papa n'a je crois ça dans la langue là. De Ningonde. Ah, il n'est pas comme pasteur. Oui. Ah, d'accord. Tout le monde a déjà internet déjà. Maman l'a on va bande côté ya, bande évangéliser. OK. Mais bien noté, mais bon. C'est que bon pena faut pas. Et puis tu chanter c'est prier des fois non? Normalement. Mais prêcher c'est pas prier. Il y en a pas qui ça m'a appel. Merci. D'accord. Quoi, il nous appelle terre. Il y a comment il y a aussi l'ensemble. Tu as aussi l'ensemble question nazati. Mais il y a la pasteur na comment. Il faut appeler Moussou Lisusu. Ah mais faut nzama benga. Ah bino vous l'ensemble. Combien d'appels pour monter ça là? Papa, ngalaza chantre. Parce qu'on a tika. Ils appellent tout. Tika. Non, naza appel. Oui. Na chantre. Ay na komisko na tiki musique to na bakisi ministère, ils ont ministère. Bien sûr. Un ministère. Je vois pas na tiki koyemba pona comme pasteur. Ah, bon, tu as absolument confusion, on dirait. Nzambega. En tout cas, on a condamné Bangoté et puis on a fait cette explication et sûreté pour nous bango. Faut bango ba expliquer. Je comprends. Naso bisinga inde mamba ya koyemba nazawa na ko défendre ngo. Mais mamba ko longa koyemba côté ya te wa Nzambe. Bango moka faut ba mi ko cette explication ba za mieux placé. Bi ba argument ezala vraiment na chez ezala ya bien. Pour se comprendre. Tu es chrétien. Oui, na yebi papa. Ba monyo ko la biso. Te bonyo ka mati. Ezaka kasi mutu ezaka na kana bilangati. Ezaka kwa mtandao lo na nguba abanisi lo na susu masango. Mais ça na ezaka musala Nzambe. Aka na katela mabende soka bimi. Mais le kwa aza ezaka bakisika un plus na musala Nzambe. Merci beaucoup. On va continuer avec notre bien-aimé. Alors on va prendre la dernière chanson ou le dernier titre pour proposer Bissot. D'accord. Et puis tu rejoins ceux qui te yembi, tu rejoins pour tout mais pour là album et pas single au sali pour te chiter quoi. D'accord. Merci pour les mesdames de Lausanne qui nous regardent. La maman de Rijan de Loa elle n'a pas comme les autres, il y avait un petit peu Belisha. Nzambe, Nzambe ya solo, oza Nzambe, yo bongwani te. Tu es jaloux, riche à bonté, là à la colère, yango ngai na yembi. Oza Nzambe, ozala Nzambe, oza Nzambe, okozala Nzambe, seko na seko, ozala Nzambe. Yo net yo kapena chane to yembela. Yo kapena parole, vous comprenez que grâce ezali. Mais au moins on a succès ezali. Mais Nzambe c'est grâce. Nzambe grâce. Non, on a qui le prophète les gars. Et papa Nzambe kaka. Nyonso babi nyonso leka. To yemba ne botika. Panani. Oh bazo ça succès. Bazar, na pe adresse. Nazoye bate. Nakabela yo nini. Napesa yo nini yango oye koki osepelisa yo ngolo palata yaya ezali yo likolo mpe na se ezali yo bongo napesa yo nini ye namoni te napesi yo loyembo na nga mongongo na nga mbeka na yo Nzambe oza Nzambe okozala Nzambe seko na seko ozala Nzambe, oza Nzambe, okozala Nzambe, seko na seko. Mokili oyo elekaki, ozalaki Nzambe. Nga nayebi te nkolo, soki nazalaki. Me na mokili oyo tozali, yozali susu Nzambe. Lelo ngai nayebi solo ke naza moto. Mais y a préjugement, est-ce que mokili mosusu ekoya ye? Soki ekoya ye, est-ce que ngai pe nakozala lisusu? Soki nakozala nini ye? Nakozala wapi? Nakozala nani? Mondele to moindo, mbisi to
pe nyama zete to pe ngungi kolo ngai nayebi te me nayebi eloko moko wana assuré certain soki mokili yango ekoya yokozala susu nzambe nayebi yoza nzambe okozala nzambe seko na seko tosika zuwa natelo wanzemo ngamoba nzambe mdasala kitoko. Merci. Félicitations. Merci. Yango mna frère on a mbina ngamo on est na fa bakenda mususu. Ah oui bien. Oyo inga mbio ngamo. Ils avaient déjà YouTube. Te on est quotidien. Ah mais écoute. Na salioga bonus. Très belle chanson. Merci. Mais aussi une différence ni comme ça mais musique na kisasa et puis na poto. Différence c'est ali. Bon, différence na ko loba ezaki moi ce que idée nanga ba trop sévère trop dur contre ngate nga na la musique on a la vraiment pour na comme sans nzambe sans intérêt sans producteur na la musique dépend na za awa suri et na juste succès producteur azonga ke na poto na gebeta la poto pour na yebi déjà poto vous arrêtez la poto poto na yebi déjà donc la musique est tout simplement pour glorifier notre Seigneur ke boyo ozanga ba cop ou pas na yebi question na lali na lamuki za mopéra makasi na tongo 4h du matin 4h du matin za la raté na lamuki na démarré 4h du matin na déjà na poste na nga musala donc quoi nga pona ngeza pona nga bénéfice na nga panzambe kolala na tongo kolala na butu kolala na tongo oke musala kozonga nda point barre les restes etalinga te papa donc na sa musique sans intérêt na ambition moko te ke oh non to sala neti moi j'ai moko boy yoza awa musicien chrétien que succès pour ça les années OK poto ce qu'on a za déjà na poto nga za déjà na poto ce que c'est ambition na ngeza pour na yakin on ça succès au beta ba concert par-ci par-là succès et ya yango moko sonza oui bo beti na char club bo beti na showbuzz beti si c'est à un moment sonza masepeli to lukongo na makasa nzoto te malé mais sonza malinge yo ya nango. Alors très bien, merci beaucoup mon frère Guilherme Mayassi, je pense bande rebelle à travers le monde Bosepeli parce que de très belles mélodies hein Otoyoki Awa. Vraiment avec notre frère ça les plaisir makasi on a passé les bons moments ensemble. Alors Banzembo to zongo wapi? Parce que on essaie de physique des années au ça. Oui. Actuellement awa na mutarozo so mutalingo lu accéder na niveau ya Kinshasa et pas il y a Eric Faka na digital Congo kulande rose accéder et YouTube na ngezali Mayasi TV donc MAYASI TV so koti obeti wana ba clip ezali ouais. Très bien alors to commencer na suka to sa lobani na yo frère Mayasi. Bon, na pambolika nzambe premièrement. Na fan na moi na télé, comme sur na téléphone, je regarde Franck Stemai Afrique Info. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance, la grâce et au monayo, surtout il y a le même plateau oyo. Et net donc on na banga pour quitter yo. Parce que les gars a rebellé. Non mais le plaisir est partagé hein. Voilà, la chance wa les gars pa na yo, na pamboli nzambe, nzamba pambola yo. Mosala na yo ekende. Pour salir déjà za moko il y a promotion, il y a opposé suivi hein. Merci beaucoup. Il y a suivi, j'écoute tout vraiment. Merci beaucoup. On a dit que mi balim sato ba talanga. Nzamba pambola. Nzamba pambola ma et puis mosala na pambola ma. Donc il copie ça. Bon, numéro, non, je ne sais pas si on appelle ça. Oui, allez-y. Donc, numéro, au niveau, il y a France, c'est ça, plus 33 6 19 57 08 72, donc 72. Donc, le but de Awa, plus 33 6 19 57 08 72. Donc, je mais sans oublier n'importe quel moment si on a bien pour la Moussala Nzambé
jamais à décevoir nga, jamais à epsanga que non. On a li kinanga ndako Manzaka Arnold Manzaka. En tout cas, nazaranaye partout, na pasteur Bruno, en tout cas na bosse na binoté famille na ngai, bana na ngai, na pesi bino mbote famille Mayas Mobimba. Na pesi bino mbote tantine na nga Louise donc papa na nga, maman na nga, bandeko na nga nyonso, Eric Faka, muta manager nga awa. Ah ouais. Donc na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Toza elongo. Merci beaucoup. Ko liker, ko aimer. En tout cas, moi je vous recommande aussi cet album où toutes ces chansons de notre frère Guilherme Mayasi. Et puis bien Mayasi TV. Ah ouais. Vous très bien pour Guilherme, moi, ah ouais, donc c'est là. Merci. Alors Mayasi TV, c'est la chaîne de notre frère. Allez donc, Nathan Solamuki, avant qu'un de Moussalato, en plein boulot, Kocha. Chaîne YouTube, il y a Ndeko, musique toujours glorifier, toujours méditer, parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Merci. Trouvez-nous encore un autre morceau pour tout ceci, Sanango, émission de l'eau. Merci aussi à Eric Faka qui a permis que nous ayons notre frère dans ces studios. Merci également à Bande Koto à travers le monde bois tellement ébélé. Sur la Moutanzambe, ma banga m'a dit rapidement mingité pour Baby Saka. Baby Saka. Donc Bolimbi Sanga et de l'eau. Donc voilà, l'équipe technique Ozengal était là pour vous. Et puis Chaton Kolo et Maïle Sadiki. Merci à vous et à la prochaine. Nazanga nyonso kasilola te Nzambe. Nazanga nyonso kasilola te papa. Osalinga imoto pona yembelaka yo e. Nakumisaka aina netolaka yo. Ale ale alléluia. Alléluia. Jésus est le même. Alléluia. Jéhovah n'a pas changé. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Jésus est le même. Alléluia. Jéhovah n'a pas changé. Oh, salinga imoto, pona yembela kayo e. Olinga lokumu yo bongi na masanjoli. Na yena kumisi ngai na netoli yo e. Olinga to yembela kayo masia. Alléluia, alléluia. Yesu alingaka ba yembela ye. Alléluia. Yesu alingaka ba yembela ye. Alléluia. Yesu alingaka ba yembela ye. Kumisa ye. Ye alingaka masanjoli na yo mwana Nzambe. Alingaka ba yembela ye. Yesu alingaka. Oh, kumisa ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi. Oh, netola ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etumba. Ekuya mwana Nzambe banani bakoya maye. Bayenge beni bakoya. Oyemba esengo. Esengo ekoya mawape ekoya. Bazangi kondima bakozala na pasi. Bayenge beni bakoya mbaye. Asoki tokolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kembo na Yawe. Asoki tokosangana ya solo. Alléluia. Kembo na ya. Kembo kembo. 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 Tokomona kembo na Yawe. Yohana monaki likambo ya kokamwa. Amonaki na yesambiselo e. Bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomo. Oh, nakokende anakokende na lola kokutane lokola nani lokoleli ya kendeki nakokende na ngai na lola. Nzila zulu yetu kwendila ba mama. Nzila zulu yetu kwendila ba mama. Nzila zulu yetu kwendila ba mama. Nzila zulu yetu kwendila oh ba mama nzile. Oh mama
Yesu moyo oyemba losa 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 mukelika mabanga matombe losa mo sadila Yesu mukelika mabanga matombe losa oyemba zambe 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 malamu oh Yesu malamu Yesu bolingo oh Nzambe nanguye yatonda moboto Nzamba kumama Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Lodi di garçon. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,